Au bandi à Néni. Bah, on Sabino que oh y a un bandi 2000 ans, oh 2001. Donc bah il y a témoignage à maman Déborah et Belé. Mingi bazaki sûreté que maman Déborah les lois ko komati na niveau abo. Na ye ko comprendre même R4 na wana. Ezakaka ba kisi na bango babano sala babano lingate na komati na suka. Mais lelo ndenge na komi na suka na témoignage. Ti wana no luka eloko ko pesa sœur Stéphanie. Yaya nazane loko pesote. Donc moyen te. Là on comprend te. Si on a tout na maman pona ni nzoto na rezo bimaso. Na communication na lati elamba na ko changer bilamba journée moko ata combien de fois. Na rolata bo so lebe na longoli na lati musu. Na lati ropo so lebe na longoli bazo ko expliquer ngate. Mais ngano yebsaka pasteur na zana makambo ebele o moni na lala wana. Na loti bandoto mais no yebsoka moko musu na pemana. Siko pasteur aye kolanda nde atuniga mama olela pwani na bi pa pasteur ngano comprendre te batunyus ba okimela ngapwani na za sera siko bakomo kimanga pona kondi boye nde pasteur aye koyebisanga te bakima problème te bakima miso na yo otuta nde ba jeune fille wana ba ye ba otuta loso ngape na vandi na kiti mama azalaka te baso tuta soso aye na bana na ye soso aye na bana na ye bazo wela siko ba pousser à l'osso ozoko ya wana siko na yoki mama soso alobi boso lia mbongo na kolia nini bosa mabe ngana boti bino boso lia mbongo bamonda selka bo olia na lobaka soso alobaka na seli na seli kamo singa soso alobi malamoko a répéter les sous bana pe bazolo mama tozolia mama toz ngase maman na seki na bandika ko seka bana wana batiki ko tuta ba talanga batiki ko tuta ba soso ba loba na seki ngazo kama sanga soso lobaka mais na prononcer na mon côté bana wana ba boki banzete mbangu ba na pasteur ya sola za liboma. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Éternel roi Jésus-Christ notre Seigneur, le rédempteur de tous ceux-là qui les cherchent, shalom et bienvenue sur nazaréentv.com, votre site de référence pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Je vous aime bien de l'amour du Christ, la princesse toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, et la prophétie va se réaliser certainement. C'est bien de servir Dieu et le Seigneur va vous bénir dans son œuvre, dans son travail. Aujourd'hui, nous sommes bénis encore avec ces grands témoignages de notre maman Déborah, accompagnée toujours avec son fils Michael. Mais avant de dire un bonjour à nos invités, je demande à Alain Kiakala qui tient la caméra et Yves Boulofa, excusez-moi, et ainsi que j'ai à mon corps de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après le sac comme on conduit pour Papa Guy, là-bas la maman Betty Kokelea, maman Madé, maman Ami, réjouissons-nous, Nekab dans le Seigneur. On se retrouve juste après. Régie à vous. Yambalo ya kama ministra bakokata
Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se sikoyo. Tozokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga sikoyo, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Et tokoti pe, tokomi pe na permanence. Nzokande na permanence, ba passer bazwa éponge batia, ba bongisa mbeto bien, batia couvre lit. Ba yebisa nzambe boy. Nzambe otindi biso ketoke bondela, mama de boa ko seko. Soki ozanzama lukuta, nzambe o akosaka. Biso toyane bemba mama de boa awa kufi to lelie na mbeto. Mais soki ozanzambe o aza vérité, biso toyana mama de boa mobima. Maman de bois mbeta olala ngo. Donc nzoka de basala ba prière wana. Et to komi pe ale ba présenter maman de bois ta mbeto notre boniseli ngo. Lala na mbeto. Nde na lalit. Bon nga no comprendre no mona ka ba flow. Selon nga na bano kanta na lala ki pongi nde na loti ndoto. Sikoyo na lali pe calme sans problème. Nde to ko la mukana tongo. Et to la mukana tonga na monika na beli ba passer ba yeko zwanga. Non comprendre te. Donc mbala moko nazo kaka solo bembe. Donc moyen te. Nga no comprendre te. So no tuna mama pona ni nzoto na rezo bima so. Na communication na lati elamba na ko changer bilamba journée moko ata combien de fois. Na rolata bo solo bembe na longoli na lati musu. Na lati ropo solo bembe na longoli. Siko ba bio solo ngola longa pa ni na bi solo bembe. Mais ba so ko expliquer nga te na kufa. Na tuna rapona ni obima sole bembebo balingo kolobate ti na vandi pe bazo ko expliquer ngate menga no yebisa ka pasteur na sana makambo ebele omoni na lala wana na loti bandoto meno yebisa ka mokomusu na pe mana pasa abi ça va o yebisa pe na vandi na ngape voana nga ebima biete lokola bebe nzoka ne miso na nga ezaki flou eloko mwindo ezate do tâche za mwindo na miso na ngai ezalaka te me bato bayebi nga depuis 2000 ans nayaka Kinshasa nazalaka na biloko ya mwindu te ezalaka pembe sikoyo nga moko mpe naomiyeba teke miso na ngai eza pembe me ekomaki mokolo moko boye ezalaki certain mardi donc ezalaki prière na église sikoyo te ezalaki jeudi certain jeudi sikoyo era prière ekoki mama alobi tokende prière nga mpe na telemi na vandi batie nga na kiti ya liboso na vandi na ba liboso bono remarquer mutu nyonso so aye avandi ka mopanzi na nga so atali nga bo ala kimi bato bakoma okima nga nde no comprendre te bato bakima nga pona nini pona kondi boye bazokimela nga nini problème wa bakimela nga pesa nini nazo comprendre te so comme na moni bato nyonso bakima bato nyonso basoya so ba protocole a présenter kiti opeme na nga so atali nga bo ala kimi nga pe na moni bongo anatelemi na nga ke kota na permanence na kota ki na permanence kuna ne na bani kolela nazo lela siko passer aye kolanda nde atuni nga mama olela pwani
nabi pas passer nga no comprendre te batu nyusu ba okimela nga pandi na za sera siko ba komo kimanga pona kondi boye nde passer ayo yebisanga te bakima problème te bakima miso na yo nde na tuni passer miso na nga ezande alobi miso na eza pembe nabi pona ni miso na nga eza pembe pasteur a loba te nde na moni miroir moko boye batiene toko moko boye na kepe na zui miroir on atali nabi pasteur fo yebisanga pona ne miso na nga eza pembe yebisanga ka miso na nga pembe po nini miso eza na eloko ya mwindo miso na nga ekomi ya nyao basi alobi oyebi te okufaki nabi kaka kufi abi yo okufaki osali 3 jours nabi ngai donc tu azaki na ndoto na moni makama ebele na oyebisa yo na kufi neni abi okufaki nde na bani kotia souci donc na komi kolela donc na komi ka kufa bato bakufa nga pe na kufi na bandi kolela penza mokolo yango mpe na église na kendate parce la bidi dato ke na église na koti te na tikali ka na permanence kolela miso evimbi nde na butu na moni Jésus Christ a revisité nga alobeli nga olela nini na bi passé ayebisi nga ke na kufi pe miso na nga eza pembe lokola nyao abi eboso bayebisi yo ke okufi efo olela nga na kufaki na lela ozolela nini siko comme oza tetu okoma aveugle mbala moko alobi okoma aveugle na sutuki na poina ofongola miso efongolama te nakomaki aveugle nga asaki 10 jours aveugle mais naza aveugle bongo nzambe aza monene na okende toilette batelanga singa moko boye tina toilette boefo na simba singa wana tina koti mais na kati esprit na omona nzela na kati esprit na yebi ke nzela toilette eza boye nzela douche eza boye mais na bomoto boye na omona te miso nakomi aveugle nde nayebisaki bapaster na bi nde nakomi aveugle nzambe abimelanga mokolo kuna mpo nalelaki yango nakomi aveugle nde tokomi na 10e jour nga kaka aveugle nde bakota mabondeli bakoti mabondeli basali prière à supplication na butu basali prière à supplication na mbala moko nakomi kaka na butu namoni Jésus abimi lisusu ayebisi nga yo makambo nyonso ezosama na nzoto no etali yo te yokanga nde motema na suka bakoexplike yo eza nini yo okoki kokomanda nga te omoni ndenge epesanga kanda na comme si aveugle mais awa miso na ezofongwama kanga motema nazolongola biloko eza na miso na mbala moko nayebisi mpe bapaster bobondela mingi mpo na nga nzambe akosala nga opération donc abandi kosala nga opération wana bana 1h du matin nga nayoka mpe pasi aolongola biloko moko bo na miso na nga te tokomi na 3h du matin na 3h du matin wana alobi na nga fongola miso bango koto mpe ka louange baoyemba alobi fongola miso na moni nga abengi mama na moni pasteur na moni babi omoni na biye miso nga ifongwami babi asolo so omoni kende na porte yo moko na kenda peti na porte na fongoli porte na bibi pe libanda na ke suba na ye kozonga na tongo bakamwe miso na nga ifongwami penza mais biloko apembeka na miso esili te na permanence elo mosu na remarkaki ezani naza na kati ya permanence na banoyoka minoko banyama nyonso baoloba donc nakufi na lamoki ata mbu azoloba naoyoka taba azoloba nazoyoka soso azoloba nazoyoka bafourmi ezoloba nazoyoka monoko nyonso ata olobi na n'importe quel monoko nazoyoka papa moko ya moluba ye aolobaloba na chiluba nga nazokisele baréponse bato bakamwa ayoka yango mpe donc nakomi oyoka minoko nyonso monoko nyonso moto aoloba nga naoyoka me naloba te nakangaka monoko nozwa courage oyebisa bato teke nazoyoka makambo aoloba nde mokolo moko boye navandi kaka bamama moko baye kotala nga na permanence badeko na biso moko baye na loso ya poso nde nayebisi paster ke paster noki posa kolia loso siko loso eza poso parce alobi te na otina bajeune fille moko baya kotuta nde bajeune fille wana baye baotuta loso nga mpe navandi na kiti mama azalaka te bazotuta soso aye na bana na ye soso aye na bana na ye bazowela sikoyo bapusera loso oyo ezokwea wana sikoyo nayoki mama soso alobi bozolia mbango na kolia nini
Ah, bosama bien. Ngana boti bino. Bosoliambo. Bamonda selka. Bon, oliana lobake, soso lobaka. Na sali. Et la sali et kamosinga. Soso lobi. Malamoko a répété les sous. Bana pe bazolo. Maman tozolia. Maman toz. Nga sali maman na seki. Na bandika koseka. Bana wana batiki ko tuta ba talanga. Batiki ko tuta. Et ba soso ba loba na seki. Nga so kamosinga soso lobaka. Mais non prononcé dans mon côté. Bana wana ba boki banzete mbangu. Ba kena pasteur. Pasteur ya so la zali boma. Na pesi bino mbote tokutani lisusu mama Deborah bimi lisusu la lina yebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au DGM tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na bakestion na bino oyo eza bakestion ya malamu mpo ozwa solution na vie na ozana posa bato nyonso baza na baproblème nous avons posé bato nyonso o baza ba maladie nous avons posé bato nyonso na baza na posa mabonde cette fois-ci tokosala na mabonde di tokobonde tokoprier vraiment nzambe afongola bino banzela boyebi nde tosalaka bosalaka totikela mama Stéphanie charge te bino bosunga po akozana eloko atinda nde tosalaki première fois po eleka bien puisque instrument nyonso bazosalela bazozwa bato bino bosunga nde vraiment biso nyonso tokutana le 11 bongisa bakestion na yo tokutana le 11 biso nyonso na kati esika mpo tosala live ya bien oyo ekosunga biso nyonso. Merci mingi nzambe apambola bino nzambe na ngaza nzambe na bino nzambe asala kamino na kati na bino tokokutana mokola vendredi na kati esika. Merci mingi. Naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta.
nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans mon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Tout le monde est à son seka. Donc, il est à son seka, tout le monde est à son seka. Allez, bah, passez, bah, yé. Maman, si vous avez seka, c'est gagné. N'a dit na seka l'autre côté. Allez, bah, tiki. Bah, so kansara et no bela moto. To komi lobby na okuna. Ne ko mona ba taba, ba obi mabona zam. Ba taba na groupe. Ba lobby côté to uti kuna pondo ezate. To kende na bilanga moko eza côté ba pondo eza na kat. Na se Siko batu ba kamwa. Siko no loba bon opani. Mamona seki. Na bi mais non prononcer te que tabalobaka. Mais ngano sa allez bataba pe bakei. Ka se motema na bi erna zalaka bataba nano balobaka. Mon comme sous na vani kabo na moni ba ngulu ba yepele. Ngulu ana zaki le bosso apesi programme bo. Bon moni ga ndako bi chope zake bele. Bino bo bukabo bo kende koto. Ba mosu ba kende koto to ke kutana to so mi chope bele na se. Na sa nzambe naseki bato babite aza mutu na ezwi choc aza normal te maman ayeba yebisi yeke te maman il faut zongisa hôpital mais awa omeme na vanga ou bien na CNPP bomema ye baketa mutu na ye azosekaseka mais nga mpe naloba te nabetela mpe ata mutu te navandi na nga moko moto ovandika na bamama boye namoni bafourmi ya mike wana bazokende batie molongo babito kota na ndako bawuti kolia basani o baliaki mafuta eza na kati tokolia bien lelo nabi nzambe nakufie naseki babi jamais aza malade mais nzoka nene oyoka bavoi nyonso biloko ezoloba mais naokoka mpe koexplike te navandi mama atali te nakelukaka moto adefisanga mbongo na memeka ata na CNPP yango ata na vanga tokende nde mama bimi akei mokolo ngo bake ba pasteur pe babimaki nga atikali kanga na bebe na nga moke nalali na permanence ti na lembi na koti na église bazaki batongi ka toiture nde na koti na tandi etoko na nga pe na lali na komona ka mama ndeke moko likolo ya toiture ndeke ya kitoko ya mesure abo aye amati na toiture alobi na okika mama Sœur Sabine prier maman Deborah n'est pas peur ndeka lobaka ndeka zo benga ngana komo ndeka bani le so Sœur Sabine prier maman Deborah n'est pas peur ndeka lobate alobi Sœur Sabine na oya lobi na 7h ndeka pomwe akei natikali ko réfléchir na za ndoto te na za normal ondeka komo loba nzambe ale na pourquoi mama ye ngape na yebisi yete nde na tongo na moni liso mama azokanga tu biloko na ye na bisiko mama okenda wapi mama lobi ngana kendaki koluka mbongo ya kodefa po tokende hôpital siko ba yebisi ngake lobi ba pesanga te ba bengisi nga lelo na bi hôpital yango ozokenda nani abi na yo na bi po nani ozobela na bi te no bela te pesi kamba mona ye munene na bi est-ce que moto abela razana santé na zana nga no bela te mama abi ozobela te pona no seka moto seka ka ye moko ozali boma na bi te mama est-ce que no beta bato ote bon liboma ngwa ndenge ni nga no bela te na za liboma te nga za normal abi oza normal siko sekani nga yebisi mama est-ce que nano yeba ndo oza wana oyebaki ke na utaki epa nzambe abi uta wapi nabi nga na wuti epa ya nzambe naza na makambo ebele ifo botika nga na pema na koyebisa bino boforce nga te nga na wuti epa nzambe na moni makambo ebele omoni kala mingi te na otika kote na okeno banomona nga te so nzambe alobi 5 ans donc ngai nakutani na nzambe
siko abi moto akutana nzamba seka biseka seka yo zo seka pama okutana na nzambe te ngabi oyebi cause na seka ngana seka pono yo kabinoko nyonso bato baolo oyebi ke même bambwa banyao baolo bana oyoka siko na zo yo yoka ne pesa ngako seka abia oyoka minoko nini nabi bataba oyebi mokolo kuna ba tuta loso yo seki nabi na yoka kine basoso baolo omoko abi lobi o seki awati nabi ba fourmi o banoke nebo baolo atalinga est-ce que ça normal nabi oui na ça normal nde mama azimba ngwake benga ba pasteur o aseka yo kamino kabanyama nabi nana yebse mama lobi ndeke mo ayaki awo ayebsi nga ke c'est ça bi prier mama de bra ne papier atuninga c'est ça bi prier en ezani nabi alobi nga ke mama c'est ça bi bondela mama de bra ko banga te ay ezali boma yo sali boma ndeka ko loba nabi zela mo moki azoya nde mama zimba ngwa kezo ba pasteur ba frère ba ye ba sœur ba ye ba pasteur ba ye ba tuninga ezaneni na lobi na bibo zela mo moki ndeka wana akoya na minute moki pe ndeka ngwa ye atelemi na toati na bitande ndeko yaki lobi yango na bisiko bo zela bo yoka nde a lobi biso to vandi na ba cédri o moki to vandi Malamon ndeka lobi Sœur Sabine priez Maman Deborah n'est pas peur na biboyoki ba di te tozo yokate biso to yoka tiens abi tche lisundeni ndeka zo loba bongo bien bino boyokate ba di ndeka zo loba kande bandeke baloba na ba mona décourager ma yami so kitini na biseki ya solo nazali boma bon soki nazali boma te ndeni ba yoka te na bandi kolela nazo lela na yoki vo nzambe denginga mama Deborah kolela te makamozo yoka bango ba yoka ngote po ba yoka il faut prier il faut senga volonté ya nzambe parce que yo na lola oyoka ka voix ya vo oyoka ka voix ndeke oyoka ka voix lion pe voix ya moto mais bango ba yoka te ba voix ba ange oyoki bango ba yoki te siko zo décourager ne bondela nde na yebisi pasteur boki na te na bondela nde na sala prière na sali prière ndeke pe a répéter Sœur Sabine priez Maman Deborah n'est pas pe ba onyo ba to yoki ndeke pa solo ba tu ba yepeza ba tondi kia solo auti na nzambe te ndeke pe apumbwe na ye akei nde na butu na loti nzamba yebisi ngabo omoni nde on dévoiler secret bano yoka lisuti okoyoka lisusu te banda wana pe na bano yoka lisu bavoa banyama te bavoa batu te na bano yoka te mais na eki koyoka bokolanda ngo na témoignage nde toloba mikolo ekoya na 2000 ans ndenge bayebisanga livre apocalypse na forme ya kake do bakake ezolela na yoki voa nzambe me na bano yoka lisu te à partir ya wana nazalaki pe na permanence na bondela kaka ata moto azosala likambo wapi nga kote onomona na expliquer moto tel asali boye moto azoya boye moto azoya nasalaki à peu près 2 mois soki et demi so 3 mois na permanence nasali bongo na permanence nde nzambe abimisaki nga na ye ndako nde na ye ndako nzambe alobi na nga avant nano opesa témoignage oyebisa bapasteur il faut bossa la réconciliation na pasteur o boswanaki na ye yango wana bakeno benga pasteur wana bapasteur babengi ya ye to bani kosenga na pardon parce que na famille na biso to bano yoka na biso na ye te do bakomaki benemi nde nzamba yebisinga basenga pardon nde to senga na pardon et to senga pardon yango nzambe alobaki yo zala na repos banda ti mokolo no lobake obandi kopesa témoignage nde banda 1998 wana nazalaki ka na repos na permanence na bimaka te na ke na nzela te nazalaka na permanence na 1998 nazalaka na permanence na 1999 nga peka na permanence nazobima te ka baprière babondelanga te miso peka flot donc moyen te bapase bamoni miso bongo pase na biso comme aza monganga aye na bakisi ke batianga na miso
so batie bakisi kisi ekabukaka yango nzambe aboyi bote ata kisi moko te na yebi ndenge nini misu wana ekoma bien peka ba prière nde toyaki kokoma na 2009 wana bisika oyo toyaki kokutana na bapotre Mikael nga moni makambo wana nyonso esalama na 2000 ans tokati lelo boyoka ngo lendi après kufa nanga nini yango esalamaki soki boyoki yango après bolandi biso kufa o ezaki ya 2007 na mbeto hôpital na opération on a kufaki bolanda yango pe oyo pe na kufaki na poison ana Kishasa bolanda yango pe makambo nini nzambe atalisaki nga mais pona lelo na suki wana oyo na monaki yango wana nzambe azongisi nga na mokili vraiment nzambe apambola bino nyonso o bolandi témoignage otina suka talaka témoignage tala makambo aboye tokosala ndeni mais bolanda kaka nini esalami na yebi bien témoignage o batu bayibi yango mingi batu ba recopier yango mingi batu bateki yango mingi témoignage o yanga mama Deborah mais bino moko bo balancer nde bolandi ya batu wana bo tala ba explication bo remarquer kake témoignage eza ya mama Deborah bayibi parce que jamais nzambe tel sabatu eloko ka moko te omoni nzambe tala so bolandi ba traité ya Branham ba prison nzambe tel saki Branham ba sardine na congélateur et sali ba glace et plutôt ba mbisi na congélateur et sali glace pona ni parce que Branham azo yeba makamo etali congélateur ngai nzamba tali sanga makamo ya ba jardin makamo ya betan po ayebi ke naza na connaissance na temps naza na connaissance na jardin mais mingi ba yibi bazo pesa mingi bazo yiba mais pour bo comprendre bien que oyo ba yibi bo poser ka question que ya yo obandi ya neni ba oyebisa bino ke oya ngana bani 2000 ans o 2001 donc ba yibi témoignage ya maman Deborah ebele mingi bazaki sûreté que maman Deborah lelo akoko matina niveau abo na ye ko comprendre même R4 na wana ezakaka bakisi na bango babano sala babano lingate na ko matina suka mais lelo ndenge na komi na suka na témoignage ti wana no luka eloko ko pesa sœur Stéphanie yaya nazana eloko peso te so na peso elamba yaya olatango epasuka na kozwa mbongo na bi mama zwa $100 okolia yango ekosila mais lelo na juré en tant que servante en nzambe oyo nzambe asaleli makambo ebele boye mwana mwasi oyo atosi yango tina suka nga na lobi lelo nzambe apambola ye atombola ye lisu niveau ya likolo grâce oyo apesaki nga alongola parti apesa na mwana mwasi oyo azala beni baporte nyonso ekangama efungwama vraiment puisque témoignage babungisi nga mingi témoignage basali nga mabe mingi témoignage bayibi yango mingi na bana na nga propre oyo na banda ekoforme bazozwa yango bazoteka bazoloba ke ya bango mais ata moko te aleka alobi ke témoignage oyo eza ya mama Deborah nazoloba rien mais lelo nzambe asali grâce ekoma te bambula nyonso banana bandaki na Kazarema na 2016 jamais ekatanaka bongo nakomi na étoile du ciel baleli na bamama Salomoni bamama Elisabeth baleli mama témoignage ekoma te na suka ekoma te frère Miss na poto olela mai na miso awuti poto ti aye Kishasa atuninga makambo eza nini nalobi mais herba okotisa ngai ekoma te mais tour ayebisinga kende na Nazaréen ngai Miss na lobi kende na Nazaréen na Stéphanie kende kolobango na lobi témoignage oyo ya 2098 yango lelo ekomi na suka vraiment ndenge na tie mabolongo na ngai nzambe apambola nano frère sœur Stéphanie nzambe apambola porte Mikael oyo azo soutenir témoignage nzambe apesanga mwana moke na ba âge ya 20 ans
akolika na maboko nanga nzamba pambola ye nzamba pambola ba frère nanga o ba soutenir ngai na témoignage on a filmé nzamba pambola mutu nyonso alandi yango vraiment nzamba pambola frère nangai Roger Yawen papa nzamba pambola bisi ozana Dubai kuna ero ya kolanda témoignage frère Miss c'est Rebecca c'est Patience maman Bati frère Clamis papa Aaron papa Michel na maman Hortense papa Julie na maman Hortense nzambe apambola bino mama Liliane baba mama Liliane nyonso mama Odette bino nyonso o baso soutenir mama Solange papa Eric papa Ambroise mama Code papa Emmanuel nzambe apambola tous les pasteurs katalai nzambe apambola bino nzambe asala bino grâce bino nyonso bolelaki na témoignage ekoma suka pese batu baleli ke témoignage ekoma na suka te frère Miss abandaki kosoutenir nga boya même na kosoutenir yo te témoignage ekoma na suka te frère Miss témoignage yango ekomi na suka eloko osengaki ekomi na suka nzambe apambola bino nyonso batu nyonso bapartenaire basoutenaire ya mama Stéphanie o bozotindelanga ma ofrande nzambe apambola bino nyonso nzambe apambola bino baona baafrique du sud partout na kati ya richesse nzambe apambola bino témoignage tokomi na suka oyo ya 2007 eza témoignage chaka mokolo moko bia 2 jours eza mingi te oyo ya 2013 eza kaka quelques minutes 30 minutes vraiment nzambe apambola bino tokomi na suka bobosana nga te ndenge nayebisa bino naza na famille ya pauvre na libumu na biso babota biso ka 2 mois na mobali donc mama na biso abotaka te donc natunaki nzambe naza na ndeko te akosoutenir nga alobi bato nyonso baolanda batémoigne baza bandeko na yo bakozwa charge na yo bakosala vraiment bokolanda souffrance oyo naniokami après témoignage oyo bolema nga te bosoutenir nga bointercede mpo na nga bolema nga te elenge mwasi oyo akomi na bitumba même na kati ya témoignage bapundisi ye biso en plein témoignage kote papa nena lagoni na hôpital mais mwana mwasi aboyi même kokende otala papa azokontinue kaka kosala témoignage et aussi ayebisi nga ke mama oyebi papa aza na lagoni vraiment yango nalobaki mwana mwasi efo nzambe apambola ye nzambe asala classe ndenge asalaki na ser Dorcas na kikwit ser Dorcas akangama mingi na nga mais lelo afongoli eglize monene bato plein nayebisaki ser wana aza leloko peso te nazopesa oka parti na nga ministère nayebisaki frère na biso oyo na Lubumbashi oyo azaka interprète na biso nga nayebisi ye soki napesi yo verse ekopasuka mais nasengi na nzambe apambola yo lelo akomati na bagarde corps vraiment nzambe asala bikamwa bino oyo bopesi nga bomitunisa te nzambe akosala mingi témoignage esili babundisa nga mingi babundisi nga na bapoison babundisi nga na baméthode ebele mais nzambe asali gra lelo ekoti mpenza libele na youtube na glorifie nzambe seigneur napesi yo merci mpo bandaki na biso mpe mokola lelo suki na biso merci seigneur osali bikamwa na kati ya témoignage ekoti ekomi na suka opesi nga valeur yesu masiya osimbi mpe mitema bafrere mosusu baoloba so ekomi na suka topesa motuka yesu napesi yo merci pambola nzambe moto nyonso akontribue pambola bato nyonso bazobimisa mbongo na bango mpo basoma mituka bapesa mama Debora pambola nzambe mpo toza nzambe na nguya sata bungisi nga mingi me mokola lelo tokomi na suka témoignage nazongi na mokili nzambe ezwa lokumu pambola nasengi eloko moko na Stéphanie oyo akoma grande femme de Dieu bato balobaki ezaki ndoki bapesi me ezaki ndoki te posi olobaki bisika bakoyamba yo tika bénédiction bisika bakoboya yo beta makolo awe yambinga bénédiction ezokota na kati ya salo me mokolo sala koza béni
Bakliya banokota bato bakolela ke sa tozokende kaka wana. Jésus, merci. Puisque tu es vivant, Baba Shika. Where a child is not sad. A child is not. Where a child is not sad is not. A child is not a child. Just not where a child is not. A child is sad. Where a child is not sad is not. Where a child is not sad is. Oh Jésus. On s'entend. Merci Seigneur. Merci Dieu pour ça. Merci Seigneur. Parce que vous êtes alpha et omega. Et Babi biso lokola alpha aussi qui n'a biso lokola omega. Merci Père. Sois le comme poète aux ensembles aux roi. Na kombo na Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Jésus. 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 Come on. Jésus. Jésus. Chanteremos. La máscaras coras santeremos. Rimas coras canteremos santaramos. Laikas coras santeremos. Remarabo rabo shaneremos santaraya. Lima brascarobos corabashere. La matorobos canteremona. Ranisca rarascatere. Jeteremos campradere shitarara. Coramas care. La estaras toris carabas conta. Lamas contarabas caramas carere. La iscuminiris iraris careres cantar. Reagres corinas carimas cantarara. Jevito nimirite lebras cantaraba. Leris covaras cantermat coris cantarabara. Lis curimas sobraderas cobras gente plaray cora baray. Kamas kubas kumaras kafani yo kangai. Zamera yo kangai. Jetas katubis komanesh kapade. Liskura naraisha ra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 r
Rebaruska Maikant Karaboshada Darara Komai Laya Baba Sebra Lisa Badera Subraderas Compraide Shamai La Robo Sobradeska, my God La Isaba de Shada Nini Kopimela Yo Sabadara Boshada Rema Sobra de Etka, my God Landangai Nakopesa Yomoso Kamashada Lesko Maitarus Kabai Kubaras La Isobra Teres Kumare Karara Shete Nasuyo Mosika Maya Brosaka Natali Bolambula Yote Reba Shaka Maya Nalingi Yo Shama Sherabas Ayeke Reres Kataraba Reswa Mape Yedaba Shadada Raba Shadada Rabas Koraba Nabatonyo Soba Yokingai Reswa Mape Rebeshaka Magarabo Rabashaka Marabo Shadada Riba Shatara Abros Kamprai Terebo La Yorebo Raboshadara Rebaskataraba Jekerebos Katare Leskura Boshata Reskura Boshata. Tu m'avais demandé un signe aujourd'hui. Voici un signe. Voici un signe. Voici un signe. Voici un signe. Je suis avec toi. Reshama. Thank you, Jesus. Merci Jésus parce que tu as fait jaillir mon nom. Merci Jésus parce que tu as fait Dieu, nous te proclamons un Dieu tout puissant, couronné
de majesté. Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence. Merci Seigneur. Merci parce qu'elle est partie. Jésus, rabababa. Les malades sont guéris, Seigneur. Tu as montré combien de fois tu es fidèle. Oui, Jésus, nous avons expérimenté ta présence. Libra Sakamaraba Shantege Koramantere Ramataraboshka de Rubaderes Koramatari Rashade Libras Koramanteres Kobrada Labris Korabas Kontara au nom de Jésus. C'est toi qui la mérites. Notre adoration. Merci, cher Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maman, pour nos contacts. Numéro de téléphone 0421 49 33 98 3. 0. Voilà, nous sommes tous arrêtés. Vous avez poussé un numéro, maman. Vous benga tout ça. L'homme de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Je suis tellement béni. Gloire et louange soit rendue à notre roi. Savons de Dieu, que ton Dieu nous bénisse. Merci. Ciao. Sinon tu vas entrer dans la direction. Donc nous allons nous permettre de nous bakende comme ça nous allons parler et puis ça va être ici. Maman Déborah, pendant que nous allons clôturer la foi de Dieu me dit on a pas que la foi. C'est quelque chose que l'homme fait lui-même avec son Dieu. Dans ce monde, il est partout dans la musique, donc, bateau nous sommes la émission. Nous devons exercer la foi. Na lieu na sima kola na émission na clôture ya lelo. Oya ko bondela peu importe mboka za, peu importe frontière za. Mutu azana kondima awobika na lelo. Donc on doit nzambe ko se transmettre dans le na l'émission na mona ki libanga place ozala ki libanga moke ba changer atio na libanga ko ponya monene. Eza vraiment très espacé. Pour ce qui est de Sangai, Awa, a commis un niveau sous la moni ndako ya kotonga, eza likolo. Vraiment, dans les cas, moni ba étage de zone, on a net pour la ngabo, on a soukar. Mais ndako na étage on a soukar na gote. Si vous posez au thé, au thé, attendez tout le malachère, bon, tout est à fante. Mais il y a aussi likolo, tout le bateau, la non est à miroir, parce que vous avez pas société de quoi d'écran, bazo là. Si vous savez aussi qu'à maille au tiers, bazo bika, à la roche, moutaza va pour le coup, à télévision. Ah, maman, tu fais le comment tu as la boîte. Ça va ici maintenant. Comme il a un niveau. Mais la moyenne, c'est pas la police. Le col, on est pas pour la base à Camille, c'est là. Il y a des bâtiments, on a moyen de quitter les catégories pour nous et côté. Dans l'autre point, il moment où il est plus de voyager sur sa case. L'omniscient. Napesi bino mbote tokutani lisusu mama Deborah bimi lisusu alina yebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au deuxième tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na baquestion na bino oyo eza baquestion ya malamu mpo ozwa solution na vie na oza na posa bato nyonso baza na baproblème na oza na posa bato nyonso oyo baza bamaladi na oza na posa bato nyonso baza na posa ya mabonde. Cette fois-ci, tu as la mabonde, tu as prier. Vraiment, Nzambe a fait mon abino banzela. Mais il dit que tu salak. Bon salak, tu dis que la maman Stéphanie chargée. Bino bosunga. Pour que ça ne soit pas net salak la première fois pour le cabien. Puisque les instruments ne sont pas salés là, pas aux oies. Bino bosunga.
vraiment biso nyoto kutana le 11 bongisa ba question na yo to kutana le 11 biso nyoso na kati esika po to sala live ya bien oyo ekosunga biso nyoso. Merci mingi nzambe apambola bino, nzambe na ngaza nzambe na bino, nzambe asama kamino na kati na bino, tokokutana mokola vendredi na kati esika. Merci mingi. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un épisode galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete